Laurent Gbagbo akomi lobi na Kinshasa na mobembe waye wa Yambo libanda sima na bozongi waye na mboka na ye kolanda botika minaye na CPI. Mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire aye kotala vice-président ya kala ya RDC pe mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba. Bango babali batika maki na CPI sima na mibu zomi ya bokangami. Bakambi ba commune ya Beu na Beni na Nord Kivu ba kebisi ba vandi sima na bozomi ya bombe artisanale mosusu. Société civile et ebisi ete mama moko na elenge mwasi waye bazokaki mposo moliki bombe artisanale misatu ebetamaki moko na ndako ya nzambe pe mosusu ebomaki momemi na yango. État islamique nde ndimaki te etiaki yango. Conseil ya sécurité ya Nations Unies epousi embargo to bopekisi botalibi bundeli na RDC kino juillet 2022. Etumbu yango ezali pe kopekisa mibembo pe kokanga bozwi ya bato batangama na bobomi pe na mbeba na RDC. Conseil ya sécurité bakisi pe tinda ya groupe d'experts na Congo kino août 2022. Babundi bakala batika minduki basalaki mobulu na mubambiro pene na Sake na Nord Kivu epai wapi bakanga kinzela na mabanga bademobilize basiliki po babosana mauto mibu misato.